parti ya mibale à la crise aza mutu oyo ayibati victoire ya peuple mutu ayibati victoire ya peuple eza Chilombo te Chilombo basuwaka ye mwana musala nani ayibaka victoire ya peuple Kabila na FCC na ye yakana mesa toyebisi Chilombo union sacrée na batu oyo o débauché na lamuka na oyo débauché partout na batu na yo yaka na mesa tokomi combien de partis tokomi combien de partis voilà lamuka zana proposition na ya réforme Kabila soto zana yayo yaka nango Chilombo na union sacrée soto zana proposition na yo ya réforme ya seni yaka to discuter yango peuple il faut tofongola miso soki baningi babanda pour examiner baloi ya lukuta kuna est-ce que tokotika bango bokanisa boyebake na Sainte-Thérèse commandant du peuple ayebisaki biso soki mutu ameki kosala makambo ya mutu na ye tokokende kwa siège wapi tokokende wapi est-ce que boza prêt ya korépondre na mot d'ordre ya commandant du peuple Secrétaire général, professeur Devos Kitoko, professeur Devos Kitoko. Makambo ya kafuka mfusikoyo ebandi oya telemi liboso na bino awa kombo na ye professeur Devos Kitoko kometala maboko so azana makambo minene pe ya motuya oyo uti epai ya mokonzi ya mboko oyo mokonzi ya mboko oyo bino boponaki Aigle Martin Fayulu Madidi maloba oyo ya koloba bo considérer yango ke uti epai ya mokonzi boyete mingi ya koloba ete lokola tobandi milulu na biso na lingi pena oyo ekobima awa etikala mpona bino te ozongi nango na balabala na bino na famille na bino na quartier na bino boloba boyoka makambo mokonzi ya mboka oyo biso tovotaki alobi boyete yango nakopesa maloba na molakisi professeur Devos
kitoko. Bobetele maboko na no makasi lisusu. En tout cas, secrétaire général, vous avez la parole. Bana eside mbote na biso nyonso mbote lisusu bandeko nangai avant tobanda na kosenga na biso nyonso to observer une minute de silence en mémoire ya bandeko na biso kuna na este ya République démocratique du Congo, bandeko ya Grand Kivu, bandeko ya Ituri, bazo kufa chaque jour qui passe. Boyebi que mbula uti kobeta bandeko na biso ya Kinshasa bakufaki ebele. Pour la mémoire ya bandeko na biso nyonso wana na kosenga to observer une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Bana ya SID tokobanga tokobanjisa. Tokobangisa. Yango wana avant tobanda masolo ya matinée politique na biso na lingi na pesa bino mbote ya mukonzi oyo ba Congolais ba ponaki po akamba mboka. Président élu Martin Fayulu Madidi a pesi biso nyonso mbote bana ya SID à travers biso bana Congo mobimba tobete la président élu maboko. Tobete la président élu maboko. Merci, merci mingi. Boyebi que président élu azali mon côté. Tozali na kati ya Lamuka plateforme na biso. Presidium ya Lamuka tozali na papa na biso. Premier ministre ya Kala Fumumpa Adolphe Muzito atindi biso nyonso mbote. Tozongislaye Fumumpa mbote Adolphe Muzito. Voilà, vive Lamuka. Après plénière, Séné dans le bureau ya Séni de Kambaka Séni chaque jour dans l'opération. Mais le bureau ya Séni, on y a dirigé l'opération. Politiciens à la quantité. Est-ce que vous entendez? Le bureau ya Séni, Tolingi va représentant, il y a des politiciens. Tozali na 8 confessions religieuses. Chaque confession religieuse est kotinda et représentant moko parmi les experts. Tozana bandeko ya société civile en dehors ya ba confession religieuse. Bandeko ya ba mouvement citoyen, bandeko ya défense ya ba droit ba maman, bandeko ya ba ordre ya ba avocat, bandeko mususu ba talaka makambo ya droit de l'homme. Bango bakotinda mutu moko soki tosali na bureau wana topesi commission ndeko auti na confession religieuse adjoint na ye il faut auta na groupe à société civile moko et tosali bureau ya Séni oyo ba politicien bakozala te. Est-ce que vous entendez? Alors nde tokitisi koyo
na niveau ya secrétariat exécutif national organe wana nde place tricherie fraude salamaka nanga zalaka liboso secrétaire exécutif national ya CNI après akomi président ya CNI oyo boyokaki malonda aza secrétaire exécutif ya CNI lelo balingaki bakomisa ye président ya CNI commandant du peuple alobi mutu moko akozala lisusu secrétaire exécutif ya CNI te organe wana tokopanzango ekokoma trois organes, trois directions différentes. Direction moko ekotika la secrétariat exécutif national oyo ekotala ba province jusqu'à ba territoire na bantene mususu direction tokopanza na kati wana tobimisi direction chargée des opérations ekotala ba opération ya CNI direction ya misato eza direction oyo etali makambo ya technique informatique ba matériel nyonso. Chaque directeur a sa autonome bango nyonso bazo répondre ba rendre compte na plénière na bureau bisika batu nyonso bazali bazo surveiller musala bandeko na ngai bolanda ngai soki tosali ndenge président élu alobi te soki tosali yango te boya bake tokozonga la lisusu fraude oyo touti kodéplore yango wana nazoyebisa bino boye pour que proposition oyo ya Lamuka proposition wuti na président élu pour que eleka esalama il ne faut pas que tokende na parlement oyo ya miibi parlement wana eza illégitime parlement wana badepute eza biloko kabila fabrikaki à 90% ezali bato kabila fabriqué ya nommé lelo asali mwa pasi akaboli bato na ye ande groupe apesi Tshilombo mwa groupe moko atikali na groupe mosusu e basala bashe na bango est-ce que bokondima président élu azwa réforme ya seni tokende nango na assemblée nationale est-ce que bokondima tokende kuna il faut créer un cadre extra-institutionnel ndenge tokendaki na Senko ndenge tokendaki na Sun City ba partie prenante à la crise bazali misato na crise oyo mboka na biso ezali tozana ba partie prenante bazali misato il faut bon retenir bango ya liboso partie ya liboso ezali mukonzi oyo bakongolais baponaki commandant du peuple na kati ya Lamuka eza partie ya liboso. Est-ce que bon dinango? Voilà, partie ya liboso yango wana. Partie ya mibale à la crise. Aza mutu oyo ayibati victoire ya peuple. Mutu ayibati victoire ya peuple. Eza Tshilombo te. Tshilombo basuwaka ye mwana musala. Nana ayibaka victoire ya peuple. Kabila na FCC na ye yakana mesa. Et ya misa tout azali fabrication na bango basalaki. Boyebi nani? Toyebisi Tshilombo union sacrée na batu oyo o débauché na Lamuka. Na oyo débauché partout na batu na yo yaka. Na mesa tokomi combien de partis? Tokomi combien de partis? Voilà, Lamuka a une proposition na ya réforme. Kabila soto zana yayo yaka nango. Tshilombo na union sacrée soto zana proposition na yo ya réforme ya seni yaka to discuter. Après discussion tozui compromis moko et compromis wana nde to ko adopter seconde kosala loi portant organisation et fonctionnement ya seni. Est-ce que bolandinga bien? Est-ce que bolandinga bien? Merci koyo soki baboyi tovanda na mesa en dehors de l'Assemblée nationale. Est-ce que tokotika bango? Est-ce que tokotika bango? Yango peuple il faut tofongola miso. Soki baningi babanda pour examiner baloi ya lukuta kuna. Est-ce que tokotika bango? Bokanisa boye bakena Sainte-Thérèse
commandant du peuple ayebisaki biso soki mutu ameki kosala makambo ya mutu na ye tokokende kwa siège wapi? Tokokende wapi? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à mot d'ordre du commandant du peuple? Est-ce que vous êtes prêts à tokende kuna? Vous êtes prêts à tokende kuna? Tokende sikoyo. Tokende sikoyo. Watera mamoke. À partir de la semaine prochaine, tous banda tourner dans le district de Kinshasa, bande de la province partout, mobilisation générale. Et ce qui est la mobilisation dans la commune, dans le quartier, il faut qu'on ait une évolution. Il faut tokutana en dehors du Parlement, tout soit compromis, il y a loi portant organisation fonctionnement ya CENI. Tout soit compromis, il y a loi électorale. Ce qui mutua sali aventure, à lobby à Kolanda, makambo commandant du peuple à lobby te. À lobby à Kolanda proposition ya la mukate, tokosala nini? Tokosala nini? Est-ce que Bokobanga? Est-ce que Bokobanga? Il faut tous se préparer. Ce qui moindre geste, il faut toi siéger pour nous. Voilà. Bien on va comprendre que nos voisins est dans la licence de Kinshasa. Est-ce que Boligny, tout dans le ministre, le président va recommander nos voisins pour l'Est? Est-ce que Boligny il faut bozala attentif, commandant du peuple, le président légitimement élu, l'aigle de la RDC. Est-ce que ce qui est aigle a émission est le Kokoboya? Est-ce que Kokoboya? Pour se préparer, il faut tout là. Est-ce que Toyokani Soti Baboy Tovanda na mesa pour que tu trouves compromis? Il y a réforme, il y a CENI. Tokolala wapi? Tokolala wapi? Oyebi plan tokolala. Menda kuwana oye tondi ba meibi wo tokolala wana. Todo ngolango na misu. Todo ngolango. Todo ngolango misu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bande konangai avant aussi ça. Na lingi na tirer attention na biso nyonso. To
toutaki na 100 jours ekotisi biso na miyibi bato nyonso bakangaki na prison na projet ya 100 jours bango nyonso basi babimi. Est-ce que boyebi yango? Est-ce que boyebi yango? Comme bamoni ke bolali baoyo bakola ya gouvernement bolanda ngai bamoni basoda bazopesa biso mbote bamoni basoda bazopesa biso mbote bayebi mokonzi ya mboka. Voilà, na lobby développement ya mboka esa musala ya gouvernement. Soki omoni mutu a neutraliser gouvernement, a neutraliser parlement, atikali ye moko abandi kosala ba projet oyo eza na compétence na yete mutu wana azotonga ubezo iba azosala nini yango wana il faut bofungola misu bozala distraité balobaki il faut contrôler zala organe ya ko contrôler gestion ya l'état ezali cour de compte mais balali si cour de compte bakoko bimisa eloko moko bazobenga kuna soki ndenge nini eza attaché ya mutu moko ye ndako yebisa bango bokende kosala enquête awa bokende kosala enquête awa mais yo sikoyo mbongo ozoyiba nani akosala yo enquête? Est-ce que bolandi sikoyo nalingi natuna bino avant na sukisa ndenge tozozonga na bandako soki ba poser yo question seni oyo bino bana ya SID bolingi ezala ndenge nini il faut boloba tolingi seni oyo bureau ekokamba seni wana ezala na ba politicien te. Est-ce que bolandi ngai bureau politicien azala te banani bakozala na kati ba société civile non confession religieuse na bandeko ya ba mouvement mususu ya société civile. Est-ce que tokolinga lisusu secrétaire exécutif national moko asimba badone nyonso ya seni to diviser yango en combien de partis? 3 partis. Ok, sikoyo bandeko na ngai tokende maponami pour que to gagner élection il faudrait que binobana ya SID nyonso mutu na mutu azala na carte na ye. Est-ce que vous avez la carte na bino? Vous avez la carte na bino? Voilà, secrétariat général et à parti est décidé à partir le 15 avril. Le 15 avril est allé jeudi. Boya bino nyonso tozo lancé opération renouvellement ya carte. Bomoni carte ya sika. Bomoni carte ya sika. Le 15 avril. Nani musana ngwao? Mutana ngwao te. Voilà. Yango wana bomona ngo eza eloko kitoko semi biométrique. Soki ozana fichier ya carte oyo te, c'est que comme il membre ya parti ya mukonzi mboka te. Est-ce que bondimi ko renouveler ba carte na biso? Bondimi yango. Voilà. Donc chers amis, merci beaucoup na mobilisation Bossali. Carte. Voilà. Bolanda. Carte oyo ezali 2000 francs, $1. 2000 francs, $1. Carte oyo. Est-ce que Priwane s'appelle Sibino? Est-ce que ça s'appelle Sibino? Comment dit que le commandant du peuple Azol Lingaba nyonso bazwa carte ya bien. Voilà. Voilà. Na pesi bandeko basali mobilisation merci mingi. Na mekaki na yebisi président Martin Fayoulou na yebisi secrétariat général et lobby toko bengi saba militant na biso bango moko bako s'organiser
mutu ata moko bakopesa transport oyaka 1000 francs zali te bango bakoya bato bayebisa président tuni ngai est-ce qu'on assure que machine ekomarche bien bakoya nalobi bakoya ndenge botondi boye bino moko na makasi na bino na pesi bino merci batela bino moko maboko. Est-ce que na pesi bino merci mingi mais bobo sanate tozana bandeko bazo kamba ba district a Kinshasa basali musala na kota na détail te mais soki okoti na ndako wa mutu avant obima il faut pesa ye merci. Awa tozana funa ezali province mobimba et na province nyonso eside azana gouverneur na ye et gouverneur na biso ya funa oyo ayambi biso awa mwana ya eside ezali honorable Adosi Ndombasi. Adosi Ndombasi. Honorable Adosi mato pesa bana mbote. Secrétaire général à Rolakisa Bino Yassika. Lakisa Bango. Est-ce que Boyebi Oyoto Beta Yassika? Ah, na moni na pour comprendre en côté. Bon, et amba kamana ina pesa jeunesse à Lakisa Bino. Bana eside mbote. Mbote les sous. Slogan à biso. Si tu changes qui yango, bana esido baya kamara moi jeunesse babe tango de ata. Balobi avec eside ya liboso zanini. Merci beaucoup. Yami bale sotozongisi avec eside wana tokoloba pour un Congo fort et prospère. Est-ce que tolandi yango? To bandela avec eside pour un Congo fort et prospère. Yamisa Tonde Toye Siko avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Tome Kasikoyo et Pessasson avec SID, du peuple congolais. Avec SID, pour un Congo fort et prospère. Avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Bobo Salate, ceux qui te le disent avec SID à Liboso, Bobeti Baboko une fois, ok? SID à Mibale, Bobeti Baboko 2 fois. Il y a mis ça tout, Bobeti Baboko Libela, ok? Avec SID, du peuple congolais. Avec SID, avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible. Bete Baboko. Bandekonanga ina pesibino mbote makasi. Na pesibino mbote makasi. Biso tozali ba représentant du peuple congolais. Nazali ko défendre bino na niveau ya parlement congolais. Makambo oyo sala makula ezali makamasoni. Ngai moko député na bino bayaki otalanga na ndaku na 23h47. Pour corrompre ngai ba pesanga $14,000 na boyi yango mais bayaki lisusu 2 semaines après baelinga bonne de commande ya chief ya sika prade partout borokende. En tout cas nzambe ya Congo abatela bino abatela bato nyonso bazali basimba constitution te. Basimba constitution. Basimba constitution. Basimba constitution.
Merci beaucoup, musique. Une table pour dégager un consensus autour des lois électorales qui peuvent amener à des élections transparentes, crédibles et apaisées. Il nous faut opérer des réformes et surtout